Et salut la famille, certainement vous allez très bien. Et quand on a cadre ça basta autopé ba news. Et plusieurs fois on a passé message autopé dans sa vidéo. Oh, et dommage que on y peut ça m'a été ba préoccupation ya ba mam susu. Alors, toza lelo samedi le 26 hein? Attendez. Oui, samedi le 26, mais bon. Tout de suite au côté dimanche. Nous sommes on a bouton entre samedi et dimanche, le 27. Minuit et bêtis, au fait. Ouais, au fait, les avis vidéo, mon frère, ça depuis hier. Samedi, coup tout mais vendredi. Des événements Salemaki, on a vu son frère Christian Moukouna, les chantres de l'éternel. Oh, ça, il se bat bien, mais qu'on a bandé bonai. Libaku malamu kumama. Ya ya ouais, kumama. On est dans un mobile, là, voilà. Et frère a fait l'accident moko terrible. Terrible. Je crois que mon image, mon tout est ni fouki. Mon tout est final. Mais Dieu merci. Yé moko abimi c'est un sof. Ndenge na yoki. Et na yebite sora zoki to azu. Mais bato balobi que non abimi bien. Alors. Aza personnage public, aza star, aza mutu balingara yebani donc. Il se le faut bétama. Je crois que tu vas mon page, poster et images et accidents. Na emo moto. Quand il y a absolument rien baneza ngambo. Donc et on les gabongote bat baolo bela. Nzamba pambolaï, pas continuer au batelaï. Frère Christian commissaire Nzambe parce que belé basali accident ba bikité. Mais sous ce couteau, mutu ke finani net o ayote. Ba koufi sur place. Donc c'est clair que Nzamba lingara. Mon conseil en passant. Selo bato bazaki ba témoin. C'est vraiment un mobile bat baloba ezaya ngote mais mingi peut bat baloba ezaya solo, OK? Quand il baloba ma ningana pamba te. Je n'alina pas ça conseil par rapport à Onayoki. Et tu dis que ça rappelle moko ya ba raison to pe ya ba cause ya ba accident. Surtout ya ba circulation boy. Et ce qui est ça bongote, pourquoi je dis ça parce qu'à chaque fois tu y a au sabre émission il y a toujours des gens qui viennent contredire. Écoutez ça bongote. T'as ça la bongote. Na opé ça conseil par rapport à Onayoki. Sur ça bon côté, problème té. Mais néanmoins on appelle ça conseil parce que Toyoki ke ezandengwana. Balobi les frères a une vitesse sur Saranate. Nena vitesse wana ba tutani na bita tuta a tuti elo mo bongo a tuti. Bandeko bazaki wana balobi a une forme ya mutomela masanga. Toyebi ba accident mingi moko ba cause ezalaka kwiti. Les Africains et pas baembi ebele. Ouais. Sauf ba prophète ba mo katako pour des problèmes. Plus grave les assure au bon matin. Oka na matongi wana avani na terrasse. Azoka ta sonita benisi ba bofort na wana. Azolia ta ba prophète. Atimo trop bouteille na wana niki yango na moi makasi bat bazoleka. Nzambe mawa. Nzambe za motema munene moko. Bon mona banda ba commentaire ko ya ko komaki non. Masangeza lisumu te. OK. So masangeza lisumu te. Pourquoi ba conséquence il y a le motif de boy. Certainement bon et puis ça suit masangeza mabete pardon. Il y a ça là, il y a qui est poussé bateau na ba accident. Certainement bat ba lobananga ke non okomela na me rolangwa te. Est-ce que boyebi ke alcool kaka yango moko ata rolangwa te ezala na effet secondaire boyeba ebele alcool atoza rolangwa te ezala ba délire mais mamuta ba délire bela bien te ato langwa te mamuta ba délire bela bien te
ya bato mosusu ameni masanga alangwe na ye te makoma na ba sentiment moko boya kitoko te mwa akomi biloba alangwe te aza ne normal mais le fait qu'ameli alcool ikomi otindi na bamama moko boya kitoko te. Est-ce que boyebi ke alcool ata olangwe te epesa aposa nzoto boyebaka sikoyo so ezali lisumu te elingi etinda motu na baposa mabe bongo bon tobengi yango posa mabe na sens ya epesi yo posa sikoyo so obala te osuka osa lisumu c'est ça so mama aza te ya mère apala aza te to obala te oyo eviangola nani oyesala ekobo c'est ça ya lisumu te bible pekisi te pesa verset isika nini ekomi ke nokomela masanga eza lisumu toyebi bayembi ebele vi na bango yango wana Penyala ayebisaka biso amela masanga amela whisky na ndako ya libala moko abasemeki na ye bon semeki kutu te des amis kaka baproche ya mobali et autres ebele baconfirma qu'effectivement bano eno kataka molangi kuna whisky nkene masanga makasi bayembe ebele bamela masanga fort masanga ezala badelire mabe siko otala nde oyo kosa accident bon so akufaki po so azwaki shock so abukanaki siko toloba te omona bato na commentaire bakokoma bikomela bakofinga bokipe maramu na bino siko ndenge nalobi boye napesi conseil boye nalobi mabe parce que ezala biloko toyebi ke ezalaka esalemaka nalobi mabe napesi conseil mabe babinde komela ye masanga pour ne pas dire quit hein na bongisa ngo quand même na temporiser ngo azaki na attitude na forme ya moto azaki na mai na nzoto ya bande koya na vitesse ya kosakana te conséquence ya masanga allez tout mutu kenye fuki so akufa ibono boyo majabu ro ibono na mahemba lie kasi te po ekoma bongo soka mutu ya majabu mutu label mutu ya nini azwi problème majabu mutu soka ata kufi na poison majabu nazokotela majabu te bino bozala boka ya azokotela bango yebi bango te problème te mais ekoma likambo nyonso majabu siko tango enomela masanga majabu ndatina enomela masanga papa ko ibono na mwasi na totina kesa mila masanga et puis que kuma mutu kana vitesse bref c'est ça bande kwe botika la fière omela masanga bayembi na nkolo bana na nzambe ba pasteur surtout ba pasteur na ba prophète surtout ba prophète. L'appétit vient en mangeant. Attendez bolobarana te mela muke. L'appétit vient en mangeant. Moto a mela kazi mo mbalango rate. Abanda na kazi mo bimbate. Abanda ata msuna ver moko. C'est ça. Mela muke kaskulango ate ebanda ka bongo. Malembe tio komi pro max. Yo lango akutu sute. Yana bat balango ate. Je connais un petit. Epsa ma mère, nga langwa te. Atana meli ndenge nini, atana meli nini na langwa kate. Don nzoto, matière nzoto, yo nzoto yo. Ese chanja. E koma na masanga. Diangwa to meli ndenge mo langwa ezate. Ebanda waka bongo. Malembe la petite vient manger. Mela kasiko langwa te, mela mukie. Malembe ozali na kopo mo okomi na mulangi, okomi na 5 bouteilles, okomi na 12 petit casier. Très bien.
na mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu konanga okufose kwa kweyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitanase olata nzoto koyo bikisanga okitanase pozwe esikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi na mpa ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele nyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo vandina bosantu ozinga bina bangelo bakoyembelaka yo ntongo mpe pokwa Ardemment tu m'as rendu intouchable ardemment tu m'as rendu invincible naliwana yo tokomindela santu lisekwa na yo tokominde balongi se métamorphosé osimingo sambwe maladie na biso olingo bebi naza toxique grâce à lui.
azalaki nzambe ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo mpo asekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda mpo ntango akolamuka abimaki mbala moko me comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu me so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko